Bonjour Ndeko Dieu merci. Oui, bonjour Ndeko Issa. Namon no sala signor na demi siko tu peux le faire hein. Soutien total na bande bona biso ya est. Soutien total na bande bona biso ya est. Ozongeli soutien ve ligolo hein. Musale bandi. Musale bandi. Oui, musale bandi. Côté kunesibi. Tozaki na front. Côté kunesibi. Te côté kuna to tikanana. Tozaki na front to bundi siko ça va. Tozomi sous na terrain. Yango Ndeko Francis Chibalabala ebisinga na ebisana bana tout ya Tchangu. Qui aza vraiment reconnaissant. OK. Na ndenge bazonguseli sous confiance. Et puis double brassard, ce n'était pas facile, mais nous avons passé grâce aux hommes sur le terrain. Sur le terrain. Double brassard, on va balai, hein, je vois. Ouais, on va balai. Na promettait qu'il déjà battu nous sur le parce qu'il y a des gens où on a la base, il faut baser dans les sous. Il y a des gens où on a la makambu. Exactement, parce que l'honorable Francis Chibalabala aussi le bango dernièrement en émission, si je peux citer les noms, pour solo na politique. À l'Obiboé, tout est baba nani autoropona, tout est baba nani autoroutine dans l'Assemblée nationale, nani autoroutine dans l'Assemblée provinciale. Il y a des gens qui sont des coopérants. Donc, si on tient dans l'Assemblée, on a une cop. Donc, il y a un et puis il y a des assemblée provinciale les Alambe, il y a candidat. Il déjà l'élection, et puis déjà. Il y a honorable Francis Chibalabala, il y a honorable Zangoyi. Nous avons une photo de l'Assemblée nationale déjà. Ouais, il était ensemble de Bazaba Massina. Très bien, mais il y a la disposition ni pour la réclamation, la revendication des équipes mingi, bandeko ya nation, bandeko député national ya Tchango, la province, bazala quand même ici kamoko pour na ko sangisa maternité pour que Tchango kende de l'avant. Est-ce que la disposition est déjà prise? Bon, Ndeko Francis Chibalabala na Ndeko Jango, baza déjà bana Tchango et puis baza bana Massina, baza déjà ensemble. Tant que mon a photo na bango na yeba ke baza batu baza ba mikolo bazo solo la nino ba ko sala parce que population ya Tchango na Massina ba renouveler le sous confiance pas na bango. Les sociaux ba linga kolandala na mingi militaire ya blabla. Bon, ezali eloko il fallait tout s'adapter nango et j'espère balandara parce que bazo yo kapé ko la population et même de Ndeko Chibalabala lobaki yango tozalaki na makanisi ya ko sala obela mais tozui tenté et puis bato bazalaki liboso basungi bisoté et cette fois-ci le droit to komi na niveau national to sala effort ya ko sala o ezalaki besoin o ezalaki posa ya population pe ya peuple to mema yango na acquis des droits ba ba koluka solution pour na peuple parce que bango bakendelaka peuple yango peuple anima ko pona bango alima ko pona Ndeko Jango alima ko pona Ndeko Chibalabala na yebaki ete ba robima parce que toza na délibéré wana Ndeko Issa muta ko sauter na Massina pona ko longola bango eza problème batu wana ba makambo ya minene basala na Massina yango na ko profiter ko senga na papa mokonzi ya mboka akele la biso Ndeko honorable Francis Chibalabala na gouvernement ya sikezali koya parce que bato nyonso basali na gouvernement basungi peuple te Tchango na ebité soki tozali na libabe et puis biso tozali commune ya liboso to district ya liboso to retirez nous wana libabe retirez nous libabe Ndeko Issa soki to libabe te to retirez libabe retirez s'il vous plaît. Nous sommes projet ni ya malamu na retirez projet ni ya malamu o basali po na Tchango soki Ndeko Francis Chibalabala abundi te mpo na bayebi kuna na assemblée provinciale soki Ndeko Jango ya abundi te mpo na Massina yebisa ngai projet nini gouvernement asali mpo na Tchango et Tchango ezali meilleur commune ou district oyo ebimisi papa mokonzi meilleur élu na tous les districts nyonso ya Engomba Kinshasa to soutenir papa mokonzi to voter massivement Ndeko Francis Chibalabala pesi mot d'ordre parce que bazalaki au four moulé na Ndeko Jango ipona ko bundela o etali maponami o yuti koleka et na ko féliciter ko pesa nan o président ya seni na tombeli vraiment ba félicitations et puis na papa mokonzi to zu l'élection moko élection zo salama connexion ouverte et ça jamais au salama
voter tokomona ndebe élection ezali kolekana bamiyibi nyonso badictateur bango oyo wana bakangi bango babimite bato bazoluka kobebisa se électoral ya Tchangu bato bazoluka kobebisa se électoral ya Masina. Cette fois-ci toyebisaki bango stop. Cette fois-ci toyebisaki bango bokobima te na Masina wana toke na district ya Tchangu tokotina na Masina tokotina mbote na 15 conseillers au babimaki topesi no mbote nini. En tout cas, na tombeli bandeko wana nyonso mbote félicitations musala malamu. Président ya bureau déjà c'est le conseiller Philémon. Ah Philémon. Mais bazoleka na règlement d'ordre intérieur et puis bakoleka na ba élection. Mais ba élection peut toyoki bakuya bazoya na Masina. Opesa monsieur le bourgmestre mbote te. Négoïsta. Opesa monsieur le bourgmestre. Yoka négoïsta na. Monsieur le bourgmestre Masina opesa mbote. Yoka na ebisa négoïsta. Nous avons un problème majeur dans la commune de Massina. Nous avons un problème majeur dans la commune de Massina. Nous avons un problème majeur. Il y a leadership dans Massina. Il y a 78 000 candidats pour que tu aies 9 sièges. Pour que la province ait 3 sièges. Nous avons un problème de leadership. Na pesi ndeko William Mbote botika bakolo Masina bakamba Masina ndeko William parce que c'était prévu de siéger le 6 session extraordinaire mais ça la magité bandeko musu ba peser na maison communale. D'ailleurs moi-même j'étais présent ba moyens à la quitter. Et que ça le jeudi le 8. Ni tous les ans, il y a des informations qui sont faites. L'égoïsta, mambo oto oti komona ke kozonga lisusu. Omoni ndenge ba kinwa, ndenge ba congolais, ba se décider ko voter papa Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi massivement buzobe ko légaliser te na mboka. Dans Masina, il faut moi na Masina. Dans les 15 conseillers. Pourquoi il y a Masina? On peut essayer Masina ndeni. Zoa caméra na obanda na entrée Petro Congo. Qui t'a tina mai ya Ntwenge. Filmele ngai route boulevard wana Mobimba. Otala Masina oyo yebaki. Mais Bourgoumès. Oyebaki Masina eza géré ou eza géré te. Mais Bourgoumès ça zali. Bourgoumès ça zali oui bien sûr. Bourgoumès ça zali kasi. Na pesi bonne chance na ba conseiller municipal wana basala musala malamu. Parce que le peuple wana kopona bango, peuple wana azana sima na bango. Et bon na Masina o bazui. Et bon ya kokamba parce que bazana contrôle ya Masina. Ezaka malamu kozwa mwana ya ndaku, kopesa ndaku. Bande komsusu bazoya, il semblerait ba postuler, ba opesa ba ketch pour ba convaincre ba nini. Bon, toyoki déjà il semblerait que c'est bon. Biso tokolala te, lisu likolo ya lisu na Masina. Lisu likolo ya lisu na Tchangu. Ah biso tozongeli etando ike. Tokolala te pona makambu ya Tchangu, toboyi bongo. Botika babola wana bavotaki bandeko wana, botika bandeko wana bavotaki bango, bazwa ebonga bakamba Masina. Masina autant de problèmes. Masina yana ba problème ebele ndeko isa. Et là on va profiter un message honorable Francis Chibalabala. Bana Tchangu nyonso. Oui. Après ça qui mot d'ordre bana Tchangu nyonso baza derrière ndeko Augustin Kabuya siège à UDPS et puis le 42e anniversaire à UDPS na tombeli ba cadre nyonso à UDPS joyeux anniversaire et puis na yemoko le président de la République Fachi Beton honorable Francis Chibalabala. Toza derrière siège Augustin Kabuya, tozo soutenir jeunesse nyonso à UDPS toza derrière pour que makambo esala malamu en plus Tchangu lisu likolo ya lisu na gouvernement oyo ndeko Francis Chibalabala azanga te parce que c'est une réponse pour la jeunesse toza na sima na ye. Merci ndeko Dieu merci. Lundi tozala na yo parce qu'il faut qu'on attend tozona. Et na ça ne faut to lobela makambo Masina to lobeli ya moté. Rendez-vous exactement déjà. Keti na yo Tchangu ebuilaka moto na yo ebuilaka botikela biso bandeko to voter bango na pasi
bandeko tolingi bakamba masina bakambela biso masina tolingi bapaya te na masina tolingi barecommandation te bato baya kokambela biso masina masina ezali na bato batanga masina ezali na bato baza baintegre masina ezali na bato bayebi masina malamu basunga papa mokonzi ya mboka. Merci. La commune patriotique de Massina Oazana Matoya Koyoka Ayoki Lisu Likolo ya Lisu. Messieurs, mesdames, amis fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois prendre la page rose rapidement. Fadi Tankidi, nous souhaitons joyeux anniversaire à bébé Ferlodi Tassi Ntsoni.